mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a les versions, il y a la musica parce que Tokolobela, les solo moko, si moko, vraiment, oyo, ezali d'actualité et puis si moko, vraiment sérieux. Boyebi ngai bato balandaka 5 minutes depuis na banda nazalaka objectif nazalaka mutu moko te na ye na lobi likambo après na ye na changer après ngai nazali muto na défendaka président de la République nazali du bon côté ya mboka na biso. Je dis ça avec véhémence donc nazali na sonité na kobanga mutu moko te. Parce que boyebi makambo oyo ya dossier botali na titre ya ministre Nabiso ya justice Constant Mutamba depuis ebandaki nanu nazui parole te na lobaki yango likolo donc vraiment ko kota yango na mozindo na kota kite bato bayebinga boyebi donc nasalaka émission par émotion te donc omoni congolais asalaka aza très émotif. Donc likambo ayebita koti kaka barotu na ye mais yo makambo zo oto mengape na monai kaka bat bazolo ba ngape na koti mais ngai aucune fois bokomona ngai na ye awa na koteli mutu na koteli ou bien ministre ou premier ministre ou bien autorité moko ya mboka ngai nazali mutu ya Fachi Beton président de la République na biso. Donc mutu oyo akoya ko influencer ngai ou bien apesa ngai eloko ou bien na lobeleli likambo azate. Parce que ngai nazali po na numéro 1 ya mboka ya Fachi Beton. Donc mutu moko oyo aleki Fachi na mboko azate. Mutu moko ta oyo oyebisa nga loba boye kosa boye donc azate nazali ko lobango. Pe bolanda kangai boyebi yango. Na landi masolo oyo ya ministre Constant Mutamba faire otango ebandi ba misusu oyo balingaka ete bazo enfoncer bazolo ba makamoko bopo na enfoncer misusu oyo balingaka ye donc bazolo bango par fanatisme ou bien pour na ko défendre ye kaka donc aveuglement donc pour na ko défendre ye na loyenge. Ministre de justice azali mutako saka na ete ministre de justice garde des sceaux donc soko moni ministère na ye moko elandeli eti to komi na niveau boye c'est qu'il y a quelque chose. Ils ont pas embatté parce que le ministre de la Justice, c'est pas n'importe qui. Ngana linga qui dossier est évolué et comme on a niveau auto commis les lots. Vous voyez que pour rappel, niveau auto commis les lots, ministre Nabiso Constant Mutamba, donc avant yango, ba senga ki na procureur général a senga ki levé à ba immunité naie. Parlement et ça là qui angote et lobi Mutamba. Kendeka kako se présenté na tribunal eza nan makamoro ya gravité a kendaki par rapport ya dossier na ye ba moni ke ba fait na ye ezali vraiment makamoko ya makasi donc il faut ba poursuivre instruction ba poursuivre ye ba sengi lisusu na parlement ba lever cette fois-ci ba immunité na ye sur 363 votants 322 députés bah ndimaki donc bah voter pour bah poursuivre la justice. Donc vraiment
nalingi lelo na 5 minutes boyebi ke omoni soki mutu azosala émission bokocomprendre oyo apréparé émission oyo aza journaliste malamu oyo aza animateur malamu oyo aza chroniqueur malamu. Donc moi je viens pas ici pour amadouer les gens ou bien faire du lèche-bot. Donc boskizenga terme na yaka koloba bosolo na yebisi bino une fois de plus mutu mon côté awa na Congo akoki koyebisa ngai ou bien corrompre nga apesi ngai o lobelela nga be côté langa azate. Parce que nga naza journaliste ya président na biso de la République Fachi Beton. Naza communicateur na ye nazali apona ko défendre ye po na kozongisa bato na temps bato babungizela. Donc mutu moko te oyo aza na se ya président de la République nakoki kokotela ye ou bien nakoki kopwata ye nakoloba vérité. Donc toyebi nakanisi on va pas faire la fine bouche. Constant Mutamba na gouvernement oyo ya mama na biso Judith Suminwa azalaki donc parce que donc na minute tozoloba et na moni ba image te mais na zu ba écho ba otindela ngai ba écrit que a démissionné qui les autres allés je pense mercredi si ma mémoire ne me fait pas défaut a démissionné qui lobi na butu mais image et monanité bon et cause à la paix a démissionné ba lingi batia ba image te pour epesa sous polémique te mais Tokolandelango. Azalaki l'un des ministres ou bien l'un des ministres azalaki populaire au peuple bandoro mona vraiment que azosala musala malamu parce que près décesseur na ye ou azalaki avant ye donc vraiment tokoki ko bombate azalaki musala moko vraiment ya makasi penzate. Konsamuta mutanga ye asali ba masolo oyo amonaki ke fois sala donc azalaki vraiment la visibilité makasi na niveau à presse. Bomoni tango ya sa remise et reprise boyaki donc ayaki na makambo kasi kamemi mbwa na ye. En charge de la liste des gardes des Sceaux. Excellence, l'équipe de garde est rangée pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de votre visite de ce jour. Le gouverneur, commissaire adjoint, Bolongo, Claude. Albimwa na yewana donc eko soit eko kanga bafakwa. Donc à force ndengi peuple lingaki par rapport à musala na yena image abanda iko bimisa libanda donc parce que libanda za katité. Donc tu remarques un peu à comment qui na arrogance moroboyo arrogant orgueilleux et puis ba msusupe babanda iko qualifier azosala populisme. Na minute yo ndenge toza boso ke ça a démissionné quitté. Donc ndenge dossier zali il faut à démissionner. Parce que sinon t'es eko benga ba neti tokolo ba conflit moko d'intérêt. Conflit moko d'intérêt ce qui a ministre bazolandele sous aza ministre ya justice bazolandele sous na ministère ya justice eza bino bozo mona ke conflit d'intérêt za nakati. Na rappeler bino ke parlement a ko voter sur 363 députés 322 ba votaki pour justice et poursuivre ye. Nalingi na souligner eloko moko. Lever ya ba immunité ya député ou bien ya ambassadeur ou bien autorité moko boye. Lever ya ba immunité et la gisite ke mutu nazali coupable. Donc vraiment il faut boye bango malamu. Et la gisite ke soki mutamba ba lobi na ye ba voter ke ba longole ba immunité na ye abimi mbala moko coupable. Lever ba immunité n'est pas égal à culpabilité. Ezali ko permettre ye ba traiter ye marque moko na citoyen
mieux surtout il peut avoir possibilité à se défendre parce que ce qu'on a ministre bah bien parce que les ministres il y a un salabou. Donc vraiment la minute oyo présomption d'innocence ezali nano. Donc ministre Constant Mutamba azali nano présumé innocent to tchango na mitu na biso. Na lingi na pesa bino exemple moko na France parce que ngai na vivre na France en tout cas to tcha presque 40 ans na kati ya France. Na lingi na pesa bino exemple moko ya poto na France esika ngai na vandi. Kuna na France premier ministre moko tango yaki alobaki ke donc vraiment moto nyoso tout ministre nyoso tout oyaza mise en examen doit automatiquement démissionner. Donc ce gars lisolo moko ye kaka boale mbila donc justice est comme landela yo batio mise en examen donc comme il était incompatible na fonction na yo aux mise en examen oyaka susu nakati ou bien il y a conseil des ministres et ça bien un peu monaïque Mutamba donc le 2 derniers ou bien les 3 derniers conseils des ministres à zadité. Mais boyoka oyo il est kaki na France premier ministre moko sous François Hollande ministre moko premier ministre moko français na combo il y a Bernard Cazeneuve banoma qui est en 2016 na kanisi bato yo bavandi na France balanda politique bako yeba lisolo oyo azalaki donc yekutu un fragata moko yaki bakoselier donc bakoselier donc tukolo bakoselaki parce que na suka ebimaki marque wana te balobi détournement moko ya bamakam moko boye ministre wana premier ministre wana Bernard Cazeneuve azilaki même pas bataye mise en examen à démissionnaki yemoko alobi non pour na se défendre bien il faut na démissionner avec le moko boye longa bato bazaka ya calme wana donc ozotaleka ba ayepse bon ngana za innocent mais na démissionner après banquette et ko pesa ke premier ministre wana sous Hollande na kombo ya Bernard Cazeneuve abimi innocent ba monique na masolo wana azalaki innocent. Entre-temps, a démissionné qui va remplacer le premier ministre Moussoussou. Donc, il y a un Sabino, donc, kolong la mutu, ba immunité, ko funda mutu, et la cité que azali coupable. Il y a un bêta qui s'était, pour boye, ba kena minute, présomption d'innocence, ezali, na mutambazana, nous présumé innocent, on a pesbino, exemple, et salamaki, na France, après banquette, ba, au monake. Premier ministre wana azalaki nae donc innocent na masolo oyo ba tchelaki mise en examen. Après exemple oyo ya France tozongela sujet na biso ya lelo relatif ya ministre ya justice garde des sceaux Constant Mutamba oyo azali accusé pour détournement, il y a 19 millions de dollars au ezalaki pour la construction, il y a prison moko na Kisangani. Et le kotoko ça la analyse parce que bolandanga malamu. Procédure et salemaki mabe. Soki to landi na marque ndengi procédure wana ya amemaki procédure wana tozomona déjà ke ekendaki na ba marque moko boye donc engoro pesa neti kifa kwa na suka. Parce que appel d'offres a marché parce que ceux qui neti balingo tonga ata ndako moko à l'état ata ndenge ezalaki prison il faut ba société ba yako mi pesa candidat donc appel d'offres ba ya la société fait en tout cas partie à 3 likolo parce que ezali marché public même bébé salamaki société oyo ba ponaki kuna soki ezalaki pareil na société oyo et font là qui compte na banque ndenge nazomona on dirait zalaki ndenge moko te ou bien société oyo ba ponaki ke gagner marché zalaki société moko fictive société wana ba ko fongola donc compte na banque 2 jours après balingi ba virer mbongo soki ba virer ki ndenge nazo comprendre un peu bien on dirait ba virer ki mbongo donc mbongo na ne bimaki te ba virer les société moko soki société oyo ezu marché wana
il faut la société moko déjà ils ont une expérience batonga bandako baza déjà une expérience en construction mais apparemment société oyo a gagné qui marché wana ils allaient même pas société moko etonga bandako donc société moko bato font la compte 2 jours après ba virer mbongo donc société oyo etonga déjà bandako et sala ba masolo il fallait ça déjà na compte bancaire donc toyoki ke parce que moi je suis toujours na keba na makambo internet parce que biso to banda internet to yebi bino boyebi intelligence lelo artificielle makambo ko sala ba ko longola mutuno ba posant kuna ba ti donc mutu mususu na maloba ka yo munokezo ninga na meyo mto lobate balobi ke société wana fictive ezali ya opérateur muneno boyebi homme d'affaires to benge ndengwana Willy Musheni mais toujours au conditionnel parce que ndenge kaka ezo tambola na internet donc mais toyebi Willy Musheni a tonga banda côté awa azana société moko oyo tongaka banda côté ya batimate ndenge ni na ko se retrouver ye azala mokonzi propriétaire ya société oyo ya bâtiment oyo ganyaki marché oyo offre oyo ya rotonga prison oyo il faut virer 19 millions de dollars. Ils allaient passer na motema mwana nanga kutu Kevin azalaka aza mwana poto abotama na poto mais aza attaché na mboka na biso ayebi kutu ministre Constant Mutama po akomelinga lobi nanga qu'est-ce qui se passe papa n'a expliqué obi ke aza mwana poto a regretta ma belle bi mais non mais biso batu muidu na ebité yemta do sala zo la ki sapenza ka do sala ba makampa malamu bo na bo président pese confiance pourquoi boye na nyoso tu o nga nazali koloba iloko zo sala nga pasi zali po na président de la république azana volonté soko solo la kana yo solo ne pona makamba mboka e mona na katabo zo mona azana volonté mais batu oyo bazo tiana ba poste régalien na mboka na biso eza pasi ya mwana nzambe oyo Félix Antoine Tshisekedi asambelaka azali ko batela ye pe abatela ye yango nozo mona avant gouvernement oyo eya parce que gouvernement oyo eza jeté Félix Antoine Tshisekedi ako frapper fort ako tia batu oyo faut atia nesika yango no moni bato ba contretemps déjà na bato ba bike ba koko yana ba contretemps yana nzamba azo sala tout azo faciliter fachi beton bazali kolongwa moko bolandi makambo yo ezo sala pasi na mawa na motema na ebisi bino Constant Mutamba azalaki ministre yo ye penza mutu abandaki ko mona nazo sala musala malamu congolais nyoso to abandaki ko sepelea na ye mais yango na mokili ezaka ate na politique parce que politique ezali esika malamu to koyotikali politique donc ba politicien ba vivaka kaka na intérêt politicien so azo sala eloko azo boule e kopesa ndenge nini kuna mawezate koyotikali batiki o baleki ozu esika ba misusu bazolinga bazwa pe esika wana nazo bisa bino na masolo oyo parce que na ebisaki bino na ba marque moko boye ministre na biso ya justice donc akomaki marque moko neti bato babanda se planer akomi na ba marque moko vis-à-vis ya ba camarade na ye donc kama orgueil donc ye kaka donc eza mabete so sala musala malamu il faut mikumisa yo moko lukate ba misusu ba komisolaire misusu mutu mwindu pe alinga okumisa batute soki vraiment de totali bien procédure et kendaki bien te parce que to landaki dossier na balobaki akosaki yango na primature et pas ya maman na biso ya premier ministre ba talaki dossier na ba moni yango ezali bien te ba sengaki ba document complémentaire abagisa ba dossier par rapport à ba question ba tunaki mais sikoyo soki dossier na ba monaki yango bien te et ko posuka biso na ba musala na biso to sala ba projet d'ailleurs masana ngai biaba André Biaba na OPC Mbote to yebi biso to sala ba projet donc to bandina na comité de pilotage tozo kende ozo sala bo créer loko bo moita ndenge bandi na seti likolo mais ceux qui projet wana bo monike et kendaki bien te il fallait kaka ko boto les projets wana ou bien ko annuler projet wana mais ti siko ba memi yango ti na justice ya wana nazali ko loba na vie il faut ko sala humble ko solola kaka na batu bien
parce que bino moko bomona oyo eleka na manifestation moko boye eleka na iloko moko zaki soko na palais du peuple na ebité na réunion moko boye donc premier ministre azalaki wana Constant Motamba pe azalaki wana na ba ministre mususu na population pe ezalaki na salle. Constant Motamba ye po azwa parole mbala moko abandi nazoka solo ya détournement. Ah, ngai moko personnellement cela n'engage que moi-même na monaki yango vraiment eza bien ezalaki manque ya respect par rapport à ba collègues no soki ezalaki ata réunion moko huis clos neti conseil des ministres bato bakotaka te bafilmaka te okoloba makamande wana me yo ba collègue no bavandi et puis mokonzi na yo direct ezali premier ministre yo yembala moko ongozwa parole oyebi ke bato bazosepela na yo donc yo bima donc yo saint au salara donc mbeba te loko moko te oza propre donc oyambala moko devant bato kolobaki nazali koyoka solo ya détournement ozali koyoka solo ya détournement par rapport à quoi et puis ozali kobwakela banani mbwakela wana donc epesaki ngai bien te na sepela ki nango te nazozongisa bino botala yango na bilili. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Est-ce que bozoyoka solo ya détournement lokola ngai na salo ana zoyoka solo ozoyoka nini je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo ya muibi ya mbongo ya l'État. Donc bino moko bouiti kolanda vraiment eza bien te oyo parole oyo jour wana ministre Motamba lobaki parce que ba collègue ne bazalaki wana et puis mokonzi na ye direct premier ministre Judith Suminwa Atuluka azalaki wana yo yambala moko olio zo kambala moko parole oyebi ki batu bazawana batu bazo apprécier oya ko loba mbala moko ke nasali koyoka solo bozo ka solo détournement te eza bien te ngai na mona ki yango bien te eza neti manque à respect na ba collègue na yo donc ozo loba na bango ke donc bato bavandi wana donc solo détournement donc ba fa ko bazo ningo ko détourner eza na botala. Maman na biso so botali aza de nature premier ministre na biso donc expression faciale ne bomona gaza apparence ne aza mutu ya calme mais amonaki yango bien te alingaki te ke yombo etika na maboko ne ou bien donc etika la kandenge wana imaginer que maman na biso Sumino amuta calme aye ko répondre ministre de justice o yé mu continuer à répondre et donc directement devant Batou et ça là qui bien te bolanda bino premier ministre maman na biso Sumino azali ko répondre directement na ministre na ye ya justice. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Ministre d'État et justice alobi azokaso. Bino boza d'accord que ndenge toza awa. Parmi bino sur la corruption ezala bomoni o normal. Est-ce que c'est normal? Alors faut ça la nini? Alors faut ça la nini? Faut boyango. Bino moko bolandi ezali bien te na politique ndenge ezalaka wana soko zo esika ya ba misusu ba zolanda yango ba ministre misusu pe baza na kokotanga liau baza bazo bosser ba bossa ko sakana te mais omona baza ka calme lukande baninga bakumisa yo ke yo moko o mikumisa banda jour wana na kanisi donc vraiment nga na fréquentera pe ba politicien na zape journaliste na sala makamba politique depuis jour wana ata mama na biso Suminwa babanda ikaka kusololo bien ndenge nini boye bake rando na sa motema pincement ya cœur mo ezalaki wana na marque donc ministre donc Motamba ngo reverser biso na miso bato akwa oloba makamande ngwana te yango na pe bomoni na ebisi bino ke dossier oya Motamba ceux qui azalaki pelem donc en bon terme ou bien en dosso la pena na ndenge moko ayotia mai na kati ya vena ye belem sous dossier na ngo bima libanda te
Engo suka katang ba moni osa projet ba moni ke biloko ba sengi ozo pesa te ou bien ba moni ke ndengo zo kumbela ngo eza bien te. Botoli projet ou bien bo annuler projet. Mais nini mbala moko ba tinda yango la justice ba tinyo ba mo pa procureur général wana pe mutu mususu te zaka mutu oyo Constant Mutamba tango azoki bokonzi azwaki ministère wana alandelaki na ba makambo bandako moko o asomba bandako moko na ba Belgique. Donc procureur wana pe azali déjà na rando na Constant Mutamba. Donc dossier ekokoya esika na ye. Mais ce qui te l'a dit procédure ezaki bien te. Wana to ko kotela Constant Mutamba te procédure na ye ndenge asalaki appel ya offre ya marché wana na mbongo place ngoko koya na banini ezalaki déjà bien te. Mais ezali te ke dossier moko déjà ke mbongo ekoti neti ba fakwa mususu to yebia wa mbongo ekoti ba bimisi yango déjà ba komi ko sala nango masolo wana mbongo ebimaki te. Mais pourquoi esuka ki ndenge wana te po comprendre que na mokili epesa pe batu mususu leçon na dossier oya Mutamba epesa batu mususu leçon to ba ndenge nini kovanda na batu atozo sala masolo moko a danger ke yo danger de ba danger il faut oluka batu mususu ba lobaka au lieu que yo moko mikumisa ochara donc ba master no bien ba collègue no mal à l'aise ezali bien te. Donc vraiment nazo sabino botaka Mutamba. Donc ayaki déjà na ba makamoko mystique déjà ezali ka ne bande les ayaki so ba contre ta so li ba beto ebité botala nazali ko la sabino présentation donc investiture oyo ya gouvernement ya maman na biso Judith Suminwa tango ba kendaki na palais du peuple tango bazo présenter ba ministre donc bazo présenter ba donc ba membre à gouvernement ba ministre ba vice-ministre botala maman na biso Judith Suminwa asalaki yango esprité mais abosanaki ko présenter ministre à justice Constant Mutamba ezali présent ya assemblée nationale Vital Kamerhe Mutu a ebisaki maman Judith maman Judith obosani ministre moko ya justice otangi kombo na été parce que maman na biso Judith angoro leka déjà quand ça katanga kombo na salaki esprité na côté mais botala ba makamsu ndengi et pesa kana bandeli na tshilibino bolanda yango na image. Eloko oyo tokoki ko souligner esekisaki ngai ezali donc sini moko toyebite soki ezali pona nini ou bien aza mutu moko boye ekozala makambo ebele mama na biso Judith Tuluka azo présenter ba ministre nyonso tout gouvernement na ye metango komi ministre oyo il fallait à présenter ministre oyo il y a justice à Sotakie, à Bosanakie, à Koti, na Masolo, il y a ba vice premier ministre ezali donc Vital Kamerhe Mutu a rappelé qui est que au Bosani ministre et à justice et puis tant on va présenter qui est bon moni yé à Witi na opposition et azali opposant à Koti na kati ya gouvernement au président de la République a nommé pour Bomonake, donc président de la République Boulnae, il y a qu'à élargir, il a cité que ce que les opposants au Goïko Sale Lambokate, Botala, présentation na Yendenge Lekaki, et puis dans la télémi, signe à Salaki, ils allaient signe, il y a victoire, ils allaient signe Moko que Bazali vraiment ko Zelaye. Bolanda Bino Moko Lekaki, Nenge Babosanaki, donc ils allaient exprès, mais Babosanaki. Po nako bengaye donc ezali sini moko tokoye bayango po na nini esalama ki ndengo na donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. S'il vous plaît, madame la première ministre, je crois que vous avez oublié le ministre d'État à la justice. Je crois qu'on a oublié le ministre d'État à la justice. Effectivement, avec toutes mes excuses, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur Constant Mutamba Tundunga. Félicitations pour votre nomination.
Monsieur Bino moko boiti Olanda, ezali président du Parlement Vital Kamerhe mutu rappela qui premier ministre que non bosani ministre ya justice donc Monsieur Constant Mutamba bomoni ndenge ba rappela qui et puis premier ministre a s'excusaki mo boiti Olanda donc vraiment makamususu donc les hommes mystiques to gobe yango abscisse révélateur te mais bomoni déjà donc monsieur omoni pe makambo ndenge le suki. Donc déjà la présentation babosani yo déjà donc yangwana nazo sabino que ma solo ya Constant Mutamba et pesa batu leçon et pesa batu mayele donc vraiment bomuni makamsusu donc et bomba makanango metango okoti na infrakata bato balingi yote na bato balingi yo bakomi na guerre bato balingi te bako bimisa kaka ba masolo na yo oya mabe parce que politique ezaka ndenge wana politique okoyo tikali donc osala infrakata donc bato balinga ba kasser yo bako kasser yo boyebi ke politique eza guerre kuna eza guerre liseke ezalaka te Constant Mutamba nango ayebaki ke azalaki député tant ba nommé ministre donc il faut pour nommer otikali député OK na ministère ye dimaka ke na ministère mais est-ce que biso to yebaki obi bino boyebaki ke suppléant naïe en tant que député na parlement ataki papa naïe et bana quitté mais si o ben frère te bimi donc ma solo musu c'est comme obima o e bomba maki honnête Kaboul moi na Kaboul donc tango ba frère te bimaki total cabinet naïe mobimba atika ka bandeko naïe et bana quitté net siko bozali au moins na so donc c'est bino Constant Mutamba atikela ki e bonga naïe ya député na papa naïe bomona tout Ngunga Kasongo Eli donc papa ya Constant Mutamba donc makambwana bato baboya ki passer zalaki donc yo opposé candidature suppléant na mwana deuxième suppléant na osusu soki mwasi na yo donc Constant Mutamba atiki ebonga na ye ya député na papa na ye donc ba makambwana tout et melamaki na ngono e fraka tatango bimi al bato ba commencer la recherche belé donc vraiment concernant dossier oyo ya Constant Mutamba donc et pesi batu donc passe na motema et puis na ba mikili omoni surtout na poto biso toza sur terrain tozo ba makamde nzoke omona batu msu bazo kota makamka na loyenge bazo kota kaka bazo msu omoni azo défendre ya Constant Mutamba kaka na loyenge ba msu pe bazo enfoncer Constant Mutamba kaka na loyenge donc il faut que zela omoni biso atozali ba makamususu ba réalité mususu bino do bino mozana poto bozo e bangote biso tozo vivre ngo atoyebi ba dossier mususu toyebi ndenge zo ke ngo mona ki ngana se prononcer kité na zela kinano dossier pusana parce que na yebaki ona koloba libande za katite mutu musu akopesa image moko ya vrai bo mona ke bo mais azamuta masolo mususu pe donc azana e mutu moko bo azopesa neti bo mona neti marque moko bo neti muta masolo okazani muta masolo te ngande na zalia nana ngo penza ko ndimake ngana fumas cigarette te na noala te na vinanga na melaka même pas bière alcool na melaka ba jus donc mutako ndimate na ba marque viva la musique donc la musique bona ndenge na lobaka nana ngo ko ndima penza ke ngana fumara te na ba ka noa te na melaka jus donc na melaka masanga te na melaka rien mutako ndimate muto nda yebinga approchinga akoyeba n'a pas une anecdote, moi, on a qu'une fête, moi, il y a cousin, parce que moi, j'ai pas vraiment l'habitude à ma fête. Na vandi boy, parce que ngay 5 minutes, ba mikolo, ba na batala, na vandi kabo, papa mou sika, na moi ciné baso talanga do ba fait geste, na tout baso contrôler. Na moi na ba yelinga koka. Ah, papa na kokite, papa na ayeko talanga na mesa na ngatu nga pesinga mbota bi papa. Mukoni otiko mela. Ngai papa nga na mela kate. Oh, yo melakate atali kaya avance les missions ngabi papa ngai banda na botama na mela masangate andimite ti mukolo feti ya vila nga jado nchakala o na pesi mbote ti aye ko témoigner o yebise non ndeko na nga melakate abi papa yango no so yebi mutute ko qualifier na te pasenga na ndo ebara ke yo oza mutu ba whisky et puis ba noa ba makambe belebele parce ndeko lo barawana vraiment mutu moko te akoki kondima ke yo melaka masangato melaka likaya te monisiko pour vous dire que dès baloba en français les apparences sont souvent trompeuses. Il faut pas se fier aux apparences
parce que mutu musozo mone net le mais avant ça ma solo mutu musozo mone calme ok fa quoi donc vraiment ezali pasina ma na motema nga nazo penser kaka na président de la République à qui faire confiance président de la République a reçu la confiance na mutuni nazo tala muto penza zali ki bona pesa ki confiance le suki bo zuma moko azaka mokonza mboka il faut lukaka ba solution mais moko et décevaka bota nano mutu lokola donc ministre wana justice Constant Mutamba nana nga ndima kitan Constant Mutamba bandi que lelo et que soukabo donc ezali pasina mawa na motema donc yangona avant vraiment na conclure émission nga lelo na epsi bino dossier oyo affaire oyo ya Constant Mutamba et servir de leçons na ba politicien mususu et puis même na ba politicien te na biso bato mokili na mokili photo zaka humble sokozo sala makama malamu linga bato mususu baloba oulié que yom o mi jeter ba fleur o koma ko indisposé bato mususu o koma ko dénigrer bato mususu parce que na petit no dossier o ya Mutamba ya hyper que ça dossier ya Mutamba so balinga ko etufango engo bima même pas na miso bato procédure eza mabe ya projet wana bo baki projet wana bo etufango ou bien bo botoli yango ou bien bo changer masolo mais ti batiki yango ebimi na miso ya bato o boyeba ke Mutamba ndenga zalaki wana omoni babandaki ko lobane akomi pe populisme a osala ki populisme ba misusu donc ba komo boulele ba makambebele donc ezali masolo moko il faut servir des leçons donc na tenaki vraiment na yebisa bino dossier oyo tango komi na suka donc sikoyo Mutamba pour rappel balongola ye ba immunité na ye parlementaire il faut pas poursuivre la justice na minute tozali mercredi ndenge na zume confirmation te na monika ndenge ba komi Mutamba démissionna qui lobby que nous mon président après ça qui est démissionné et président pe andimi yango bon ce que l'église monsieur avec grand tête rota ce qui image hier entre temps dans l'axe bien ce que l'église avec grand tête monsieur zali stratégie bâti pour epesa lem sous ba marque moroboité donc si ko Mutamba bazo poursuivre pour 19 millions de dollars donc bo tala kaka eloko ngai zo pesanga mawana moko banganzi ezali président de la République parce que Mosoka vandi donc mona boule na bi président de la République vandi abina na confiance na nani na mboko yo na nani na oza confiance na ba Mutamba ba komi ko kanga bango na masola ki fakwa ezali pasina mawa na motema donc vraiment na tenaki na bete la bino lisolo na bino na réfléchir na bino ensemble tout ça là quand même analyse moko na sala analyse moko donc ba commentaire na bino obina lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc François Nasuka ils ont rappelé profond donc na ebike ba commentaire et que ça là ebelé donc avant na kende ko pesa ba remerciement na bato tout balandaranga donc toko banda na nouvelle moko nécrologique donc lobi babenga inga mardi na France donc ser na biso moko mère Saddam donc ba bien na Damari na Melen na kombo ya mère Saddam surtout bato à terrain a oteka ba makaya bune même esika na ye bato ba osomba ba emporter mère Léonie mère Saddam Hussein donc awite ko tika biso abilité akei kaka bala moko na urgence ayoka kama bien te atika biso lobi to kopesa bino ba programme vraiment nazala ki choqué donc parce que yazala ki vraiment staff ya grand frère nanga pa kufa dakin kulutu donc staff na wana donc staff na vraiment donc moi nanga mutabenga inga Kevin donc ça kinga vraiment penza bien te vraiment to sinka na nzambe ayambaye to kopesa bino programme ya matanga wana ndenge ko banda type na suka et puis tozali na tournoi moko ezali organisé na terrain ya Bobigny kuna na France na Paris na région parisienne na banlieue proche à Paris donc tournoi moko ya indépendance ba commune nyonso ba robeta ndembo et ko banda le 21 jusqu'au 29 juin donc vraiment ils allaient organiser par Pacheli Mikobio as vraiment vaillant ou aza vraiment patriote munene ezala kuna na Bobigny
boyebi topesaki nouvelle ya biente ya kokufa boyebi kenzambe ndenga sala biso ezali obotami pe okufi. Donc avant toke na ba dédicace na biso tozali vraiment kopesa bon et joyeux anniversaire na maman na biso maman Yvette Ebuta na Bandal, est vraiment femme forte ya solo. Donc maman Yvette Ebuta na Bandal, il faut profiter na jour na yo ya lelo 5 minutes et puis bon et joyeux anniversaire maman Yvette Ebuta zali maman ya Disti. Donc vraiment esengwa trop zali maman moko vraiment maman obabengi femme forte, c'est vraiment ya solo. Donc une fois de plus bon et joyeux anniversaire à maman Yvette Ebuta. Siko tokei na ba remerciement na biso na bato balandara biso boyika to bandra toujours honorable Jean Moutala na Londres, honorable Jean Moutala na mwasi na ye toujours na Londres tropesa Olivier na Londres na mwasi na ye Olivier, merci ya trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kana qui kakamene l'ancien Bogard José Kana qui kakamene na Londres maître Uwera Mukuna, merci ya trop. Donc toke sikoyo na kati ya Kenya pona opesa Kelly Kalonji na bana na ye Kelly Kalonji, merci à trop na nyo surtout ba information pesa kapo na 5 minutes avec César Ngadi. Toke sikoyo na kati ya ministère ya affaires étrangères pona opesa Jonathan Mwalaba, merci à trop na nyo surtout ça le rapport na émission na yo to yesiko na Kisasa aza Suissaire azongi na Kisasa netinga master na ngai Narcisse Kalamba wa azongeli université na Kimukolo Narcisse Kalamba oyebike John Kanika ko ba chikite ye mo ebsako ke soka azonga gichi azozwaka besheki. Donc John Kaniki, merci à trop master na robosanate Jean Roger Ebenga Papa Ebenga de Paris awa na Kisasa. Donc biso tutoye awa biso moko totala masolo ekolika awa na Kisasa po to salimingi na poto to yesiko awa na Kisasa ko tia maboko na président de la République na biso. Donc to kena kati Espagne pour na pesa Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, merci ya trop. Donc to kesiko na kati ya Paris pour na pesa Agnès Mababa petit c'est propre tchaka kama bolongo na se pona mboka na opepo na président de la République. Tu quel toujours na kati ya Paris pona opesa Stéphane Jocol, merci pour tout Stéphane Jocol. Tu quel toujours na kati ya Paris pour na opesa le président Bob Massala, merci à trop Namuka Jouetou, le président Bob Massala, merci à trop. Tu quel toujours na kati ya Paris pona opesa. Donc Vienangai Désiré Pongo, le faiseur de politicien Désiré Pongo, merci ya trop. To yesikoyo awa nakati ya Kisasa pona opesa l'ingénieur Ilafa Batola, merci à trop. To zongi lisusu na Paris pona opesa Égide de Fer Dieudonné Kumbi Blanchard Goma na Paris, merci ya trop. Donc toko sukisa boyebi to sukisa ka toujours, mais avant to sukisa toko pesa mbote na Gradimouya, le futur 3 points de suspension petit na rayo moko yebi Gradimouya, merci na nyo surtout au sala rapport na viena op na 5 minutes avec César Ngadi boyebi toko sukisa na dokotolo na biso comme d'habitude dokotolo na biso au Jean-Paul Djamba Kaoudi na Paris. Nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Abozwa, Masolo, Nambunchu, Penagikos. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche, na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi
ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye biango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye biango. Donc Sepela TV za ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément